alaka mikolo bando benga fils du maître. Mais est-ce qu'on a banga sko balo banga fils du maître pour tant ba comment za nango kitoko kozwa élève erreur et nani on pense que comme asko au mona bu mutango ermo e comme ko bungisi sa mutu mona mutako mo bunga na e akomo sko ola asala musique mona atikali intermédiaire jomo wa lobara na ba télévision na ba émission bo ya sala émission ka po lobara ne fort après sili musique bat ba yo ka li souté balama moya la bula mbala elia bango to saka makala dere moka koni ba ko wate ba nyonga Zina sous les États-Unis. Photo mais Gina, oh comme il a avantage à go la virage. Gina yoza face à face. Il y a Christine Den. Oh non le moment Christine parce que na minute yo tant Christine akendaki ay ko zonga. Oh mais on a des boulonnaki e bo kende. Oh des boulonnaki. Est-ce que yo que c'est moi conseil que ay ba ma so masana été. Donc Fabuga sa patron nga. Avec patron là. Arrêtez de pia. Yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ouais zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa ozo tuna ngai soka zali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yangonde nzambe. Yaba bilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et bio. Le patron de business class. Par rapport à l'orchestre, Mikolo boit traumatisé. N'habite les arabes pour la bus book en États-Unis. Au moins, il m'a ramouté aux obima contre bino, au moins, philo. N'engani a bengaki. Je sais pas. Tant yo mon ami de Gonabino a bengaki. Et le lobe enregistré patron Nabino, le lobe voix c'est Tamboli, surtout na radio internet. Et ça lui on dit. Muto abimisio nanzela neto muto aye bio, to muto apesio vi, aza muto ko sel saye, tu que ça ni ba jo soto za l'ingra. To vat ba fanda ki awa ba ok na ba poto te ba orchestre européen ba poto tout ça qui na binos biso to zu ba mo pap to kei on s'en comprend tant biso ka to kemi kiliwana boy bala mo na sima na biso ko moyoka o nani ba nani pe ba okende Banakin, bana poto, bana mikili, yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda, yango oyo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI, awa soki oye. Ezali kambote kendo somba bakiti to nini de. Nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoyaka kanabilamba ya pamba, okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24, minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Chef de ville abisanga petit nga kanga maka wana za musana yo.
musala nde moto esala yo. Donc lelo bino presse tosenga bino merci. Conseil na ba soliste ebele ba changeaka ba mouvement. Ayo siko au bénéficier Schengen au bénéficier États-Unis. Bon, ba soliste na conseil na pesa ba honte po ba beta te. Na mo elo ba beta nan. Donc na conseil na pesa ba honte po ba beta te. Ngala ba la team yo mona soliste te. Na la team wata. Abeta nini? Ngala beta ba Mado et ça la première en Afrique mobimba. Beta ba Mado. Ah, christianisme solo. Good morning. Ah, good morning. Ah, tu vas dire déjà le anglais. Ah, anglais déjà. Good morning. Hello. Ah, hello, mister. Good afternoon. Papson Mapungi, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc marambo est bien. Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Merci à vous, nos fidèles internautes qui me suivent en ce moment. Un grand merci à l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Dominique Moulumbakankou qui est là derrière la caméra et pourquoi pas la régie finale de Whisky Ushia. Merci à Karine Nzolo Lomoté, Ma Liberté Closet. Merci aussi Karine Biasaka Moté Maraoliton. Un grand merci aussi à Yafiston de Corne qui me suit en ce moment depuis Paris. Un grand merci à Batoutou Olingara Peggy Titan. Cadet Tekasala Lelo, Nazan aéroport Angeli. Parce qu'il y a un journaliste qui internet investigation le roi Ngazati. Donc je dis un grand merci na Fabrigas Maestro Balobi Yazan Zamba Génération, pourquoi pas Peggy Titan, le parallèlo le baki que lelo envoyé spécial. Yama Solango c'est moi, je suis avec Chomi Nangwere parce que Naobe Ngae déjà Naoka déjà solo aux États-Unis et maman et Chomi qui ko book à New York, qui ko book à Chicago. Agene parce que bato belé bazo zela Chomi Nangwere na bisaki bino ke Koto yone marambo ezalaka. Donc Chomi Nangwere, je suis avec lui ici, un garçon très doué, un animateur plein de talent. En plus aujourd'hui, c'est lui il y a dans une actualité, mais cette fois-ci, on est aux États-Unis, on va vivre siko, on va savourer siko Masolango. Chomi Nangwere, bonjour, bien coiffé, santé kitoko, très bien habillé. Comment vous allez? Ouais, je vais bien et la santé c'est très bien. Yomozomona, par la grâce de Dieu, voilà quoi. Donc chez nous, Dieu est dedans. Et donc pour moi c'est important parce que chez nous, il y a Dieu dedans.
Chez nous, en tout cas, vraiment, et je suis très heureux de vous raconter encore ces belles journées comme ça. Pour nous, donc voilà quoi. Après Lyon, Tomoni, deuxième production pour les États-Unis. Mais Chomi Nangouer aussi a été accusé au Lalagi Pongi, Boena Boe. Mais cette fois-ci, aux yeux sous chance à Okende aux États-Unis. Chomi Nangouer, tu peux dire quoi? Naba villageois, naba tutu, ba mourir bonne musique, ba lingarayo, oh ba lingarape musique à Fabregas et surtout au bietele bango d'endologie jusqu'à aujourd'hui, yango to obi naga na rythme. Owe ko lobani ni na bateau peut-être ba annoncer qui au mal na concert à Lyon. Non, Monique, déjà, et l'eau, non, le bizarre, que Monique, na vie, tu sais, les locaux, faut ça la sérieux d'abord. Donc, faut ça la sérieux, les locaux, ça la moko. Après, makamuto, luka, bonheur, bambutu, et golanda, quoi, tu vois. Donc, mais moi, c'est que moi, je sais que c'est eux qui nazaki sérieux, na cop, na musique, dans ça, là, pour moi, j'étais très sérieux, et puis, c'est Donna qui vraiment. Parce qu'il y a lingaka kopo makasi na lingaka vraiment ko la musique et puis ko linga sous ko sala ngo pena après ya maïso patron nga maïso Fabregas. Pour moi c'est une grande chose pour moi et pour moi Dieu a accompli seulement. Dieu a accompli toutes ses promesses qu'il m'avait promis que comment est-ce qu'il va me donner, comment est-ce qu'il va il va me faire vivre dans cette planète Terre. Et puis aujourd'hui, je suis là, je vis bien par la grâce de Dieu et par la grâce de mon patron Maïso Fabregas. Et ça là de tende. Le saloneni patron na waza combattu. Nabina yo. Makambo ebele zobima. Kasi on ba lo barageno. Et lo kwa malamu ezalaka toujours n'a pas problème ebele. On se comprend dans wana on peut sa boss tanga beaucoup de force. On se pas place peine azali quoi. On comprend. Donc patron mon boss à moi que j'aime beaucoup Maïso Fabregas. Papa ya bana papa moelon donc boss tanga osana pour donc pour aux opénal sous courage se mettre debout parce que na ba temps ondé et ça ba temps au bango balinga ki tam sous ba compliqué vie na yo mais l'éternel Dieu o alingaka yo makasi parce que abi motema na yo abi ko ça mwana nzambe ya solo koleka bango ndenge balobaka melelo balinga basala kwa ba bimisane ci yo ça mabe mokonzi donc nga kutu na moniti na kutu te mokonzi a pesa kutu da chance kutu yemo pe a mabongo nde na kutu la Villa Nova en tout cas on attend bien Chomi on attend moko bien donc kaka batu ba loba ke asa combattu tout ça mais pana yemo koneti amona kana ngote on se comprend na mona ke bena dans année bien donc tout ça ça lui regarde pas en fait donc le bon Dieu lui protège pénal lelo tout que sous États-Unis maman Chomi falo kima choma la la ki pongi toi que non na dendologie alekana na pongi toi que non na dendologie pas États-Unis ok siko zela na sisa ok siko ko lekana na pongi tala siko lelo ça ba Chomi na ngberete ça ba style na bisote bisote na ba style auto ebi ke non mais la rapé whisky bisote oh déjà nga to sarana bino to tambola rapé bon e boka lisolo boka lisolo so monanga na drink jamais moi je prends pas de l'alcool santé na déjà aux voilà donc na melaka d'alcool déjà poto mais voilà faut garder toujours cette maille donc cela veut dire que né na zawana na za plein to na ba oncle na ba jalembi ba zawana na wala ve na trésor mba kusuki di patron na sakana ba ve na ngai na sakana ba tebele na sakana ba masandra luko jina na saka vraiment na batu ya ko sakana kututé on se comprend na ba ve na ba bazer luindula oh lelo to chelie pe chanson mo bat ba goyo ka ba comprendre dimension ni Chomi na ngwera kina yana donc c'est important Chomi na ngwera na sakana bat lokwa ba jigal fikipo on se comprend donc c'est la famille donc biso to ça bateau to ko kotaka kutu na poto parce que biso pe to ça ba moupe donc to tika ne batu ba injurier biso parce que nga na Villa Nova to ekoli na ekoli ke ko za la respect ko yeba ko ça la promotion na yo moko ko le kana télévision ko lo ba makambu ya bien comprendre talaka mikolo ba no benga fils du maître mais est-ce qu'on a banga sko ba lo ba nga fils du maître po tant ba comment za nga kitoko ko zo élève erreur et nani on pense que aller comme asko au mona bu mutango ermo e comme ko bungisi sa mutu mona mutako mo bunga na e akomo sko ola asala musique mona atikali intermédiaire jomo wa lobara ni na ba télévision na ba émission bo ya sala émission ka po lobara ne fort
après sili misiki bat bayoka li souté na yo na kimaka comme wana er mo fils du maître na kimaki mo mo mukemena bike eza kitoko da vrai combo parce que moni kozala na maître ngani singa na fils du maître boy et ça va aventure mais ba artiste musicien belé ba c'est mon cas na Fabregas Maestro tant ba musicien ba kimaki mais lelo c'est comme si le langage a changé hein ba banner comme on c'est comme les amis en scène mais lelo vous allez aux États-Unis que le bon Dieu prend grâce et gloire. Tout ça, je te remercie ça quand même que na maestro Fabregas. Yaza moelon. Yeba kokagete. Maestro za musique talaka maestro za maître ya génération. Na minute so ba tout ce qui y a lobi liloba yango bat balanda. To vat ba fanda ki awa ba ok na ba potote ba ka se rupe ba poto. Tout ça qui a na binos. Biso to zu ba mo pap to kei. On s'en comprend. Tant biso ka to kemi kiliwana boy. Balambo na sima na biso ko moyoka o nani ba nani ope ba okende banani ope ba bazo akize banani ope okende bana o ba okende bazo kimara siko zela er déjà batu baselni bazo balandi biso bazo boya na ko ndima o soko pa ki bazo landaka bon et ça peut problème te mais batu so bakimi na poto e ko ba soda to kene guerre moko ba beti elisasi akufi ngasko non ça nesindeni funa continuer toujours bagarre to anango donc pour là yo bi héros donc vol déjà donc réaction ya ndeko na bino filo réaction ndeko na bino filo to moni ba voice bimi avec maestro avec héritier Watanabe je peut réfléchir comment non déjà asa moi si on comprend asa moi si yemoka yeba soka sali malamu to sali mabe on se comprend donc et yemoka za la reprocher biso to ki États-Unis d'Amérique donc makamwana da villa Paris ni no makamwana ni oswana to sala ndeni moni biso maïso apekisa biso côté baba sikutu biso to touchara te to lobara pete parce que baza ba maman moni toto za na moi de la femme si siko zo continuer de faire ça donc to za na droit te ya ko leka na télévision ko lobela pona bana basi mabe mais du moins notre sœur là que le bon Dieu lui protège. Na malamu na ina mabe na e oye moka obula sala. Mais biso tout ça wana te to maboko pembe. Performance nezo me na États-Unis, performance nezo me na. Non, en tout cas batu base la kaka. Donc batu base la kaka otambolo dendi. Ah, otambolo. Otambolo dendo. Otambolo dendo baby. Donc voilà quoi. Ouais. Merci beaucoup Chomi. Donc nous allons déjà tout ce qui est direct kuna to ngai to zo Chomi moi intervention à Chomi. Donc je pense que nous allons déjà là-bas pour les interviews avec les artistes musiciens. Fabregas Maestro départ pour aujourd'hui lundi pour les États-Unis. Donc nous allons là-bas déjà parce que va te bien à Chomi. On a Paris, le petit tour, Nino, après le circuit de jeté. Je vous ai donné ma séjour. Donc nous sommes ici à l'aéroport de Njili. Je suis avec Gina PMF parce que Nabisa Binoke, Villanova, Eza orchestre na minute nzambe mutawa kumisa bango quoi. Donc je suis avec Gina PMF. Autre monde na drapeau Congo qui aux États-Unis. Bonjour Gina Badbazolanda partout dans le. Ouais, bonjour tout le monde, tous les villageois et les villageoises. Je vous salue vous tous. Na salué be boss ngai maestro Kedjiti Kirios Kuzara Timese de trop. L'essentiel de chef terre too much. Papa Moelo. Balama Moelo bula mbala. Elia bango to saka makala. Derrière moi koni bako wate ba nyonga. Zina sous les États-Unis. États-Unis. Faut me Gina, oh comme il a avantage à go la virage. Gay. Quand il a voyagé pour qui sinjo akeka moko, est-ce qu'on est États-Unis? Ah, boti ka qui sinjo avana yo. Yo qu'est-ce qu'aux États-Unis? Tika e Christine. Tika e Christine avana yo lo mama mna biso. Siko na lobby États-Unis bo kende oyo. Bato banda ko chatte mes rêves les za réalité. Siko Gina yo za face à face. Ya Christine den. Oh na lo mama Christine parce que na minute yo tant Christine akendaki ay ko zonga. On a débulonaki e bo kende. Ah débulonaki. Est-ce que yo que c'est moi conseil mke. Aye baage maestro masana été. Donc Fabregas a patron langa. Avec patron là. Leke yo. Bana
king bakinoise ya solosolo bavrai chéri batanti na supu soki olingi obimisa bote na oyo elengi bote na yo ya lola tala salon de coiffure dame oyo ekobimisa bote na yo lokola na lola yango oyo salon jansi coiffure ebengisi bino nyonso bavrai chéri bavrai tantine tuna ngai nini awa na salon jansi coiffure bazali kosala nyonso o ngai elongi na ngai mikugu ngai elongi na ngai ezali bien te esimbaka te na bacoiffure boye to suki na ngai manyuka yebake awa na salon jansi coiffure bakosala yo kobima kitoko na niveau ya 2 fois te na salon jansi coiffure bazali kosala nyonso lokola manicure pédicure tissage défrisage coiffure mariée pose las pose closure pose cils plaquage ongle maquillage make-up soko kotaki kao okobima ok na niveau ya kosakana te soki okomi na salon jansi coiffure okokuta bazali na tekeway na bango mwa libanda wana c'est-à-dire mini terrasse oyo kopermettre yo atoyoki nzala okolia mwa eloko omeli mwa jus na yo oza mobimba adresse eza kaka se moko salon de coiffure dame jansi coiffure ezwami na croisement des avenues Kasavubu na Oshwe numéro 2 en face ya hôtel Picasso na salon de coiffure dame jansi coiffure yango nde ekobimisa beauté na yo oyo esengeli ozala nango na lola dit amen basupporter bagangi na nimiza makambo ya koloba na TV patron mdatindaki alobango te ngelo na yeseka azala fidèle et ça les bien fidèle te azala nde siko fidèle et ça les bien le bitro ya koloba na kisi nzoka bonga azala fidèle azala fidèle et ça les bien par rapport ba biloko azo rencontrer na ebité être porte-parole les a oloba makambo patron atindi oloba na ebité so makambo yi azoloba batindi aloba so batindi aloba eza ma to pona ye parce que depuis ngana ndao tala ye ngana ba gina ko za modèle na ye mais lelo ya comme modèle na ngado ko mozelanga fona kende France po ya kende lelo na Amérique so na ye après ya et puis nga tiki devoir et devoir na ndeni ba comprendre musalo biso sala te être porte-parole partout dans la société ni on se porte-parole faut zala et ça peut normal faut voyager ka ozongaka ni yo considération maître azo pesa États-Unis ozo eza considération te maître pesa ngate eza musala eza normal na porte-parole donc mando loba et on doit uta pas maître donc faut na zala wana puis na bakti solo mo faut ko la bi mo ko filmer pour comment filmer be au live Gina Golo donc ça dit ba live to zape ba live na États-Unis si normal donc ça dit à comprendre mam na lobane akola lelo ko mi modèle nga fona kenda na ya ga po ya landa nzoka liboso nga eba ke nga zo modèle mais tala c'est pas bon. Gina, tu as vu que tant que Lyon, batumsu ba critiquer ba artiste musicien belé ba critiquer maïs ou musicien ba kimie. Cette fois-ci aux États-Unis. Est-ce que nenge bozo kende? Bozo nga complet parce que na Monica le même équipe au Kendaki, yango bozo kenda ga bitumba. Elle wa boke guerre. So boke guerre ba satanda te ke ne bo kende tonité. Eza guerre o ku fo sauter. Yo le ki obomi. Donc bon mon biso tanto ya ozo biso ka à l'aéroport. Le drapeau Congo yo OK nango États-Unis na ebité bato ba otala yo penser des journaux koko tikela bandeko ba o batikali na Congo awa otikela bango balobaka ningisa nini ba retenir nini Gina awa zo kende États-Unis d'Amérique et pas ba vena biso Henri Modogolongo bazara kuna bato belé ba royambo côté kuna na ye bato belé bazawana bazo zelanga na koma ba vena ba gileka vanda na pese mbote Izibu Kasa ya Olga Ngolo na pese mbote Emani Mambo ya Emani Mambo pesa makambo zo makambo na pese mbote Patrick Amuli sap Sedi Kalala batu baze belé vena ngai baze belé kuna ba bina vraiment belé ba ozela ngai na pese bango ba tant que modèle batu ba retenir nini batu ba retenir que le 2 avril toza bongo na Dallas et puis nde to kende boye to ke kanga maboko te batu ba yebi que le 2 juillet album à groupe ebima yo pe mbaloza na titre na za sous na titre parce que premier album à groupe ya cursus na zo gi titre zaki jour férié deuxième album au sous na zo titre maestro pesinga grâce yemo nde o yema on ba patron ko ba crisol ba kuna niveau États-Unis d'Amérique ba blanchard et tous
mon vieux joyeux anniversaire Blachor et tous nayebi ke baozelanga iba Mika Raoul hein Mika Raoul baozelanga na niveau Kati bango tout baozelanga mais boyeba ke le 2 avril toza à niveau Dallas le 2 juillet album à groupe ebima tokia kuna kokanga maboko te soto beti tona ba tourner ferme to ke ne peut revisiter Université Villanova kombo ya orchestre na biso Université Villanova voilà ezala na ville ni ezala na state non kona na oyeba ville te so na komi kuna titon ozo ba image OK au moment na biso to ke visiter ngo après to tali ngo après to kota ba studio pour to continuer pe album na biso groupe parce que ebima le 2 juillet to ça ba quelques clips kuna et puis Maes ozo préparer album ne urbain au ba nyonso ba ozela album urbain signé par Sony Music album urbain signé par Sony Music et puis album urbain on a comme ça Radar Zone à risque besoin de premier titre autre betele bino brenda moi liboso bimai déjà moi ami balé azobima ba villageoise partout vous êtes au monde telara mai solo ba il a des meilleurs fans au monde ba villageoise donc deuxième titre ba merci deuxième titre ba déclarer que Zaki Bongo Indien qu'est-ce zoya baselango baza de cité mais c'est que les gens vont retenir le 2 avril toza Dallas le 2 juillet to bim album na biso merci donc maestro pas bim album na Radar Zone à risque album urbain donc c'est ça quoi na pesi mbote na maître na ngai maître na ngai moko ya Kati hein Mboleza champion Mboleza donc nous allons là-bas pour prendre le musicien de Villanova qui part déjà ce soir aux États-Unis d'Amérique en exclusivité avec Peggy Titan le Parallelo. On appelle pas bien Nzamba Génération dans YouTube. Donc je suis avec l'équipe de Villanova déjà qui part aux États-Unis. Bonjour. Ah, christianisme solo. Good morning. Ah, good morning. Ah, tu vas dire les gens le anglais. Ah, anglais déjà. Good morning. Hello. Ah, hello, mister. Good afternoon. Nega balo baraba. Tous ceux qui linga la poya mbo kana biso. Ils ont 4 boulot. Na singi non merci na Fabregas. Au monique au saki no RRT parce que bati misu balo baki au christianisme zonga ki pona nini. États-Unis c'est que grand monde. On a plus 1. Oh le d'abord on est bateau peut-être et ça les bango bien parce que on a bio ça la batouana base la rara tant on a comme on a deux numéros un numéro on a moko comme il y a plus 1 moko il y a plus 243 tant on a zone en Congo oui la zone c'est le bon numéro original original mais le christianisme non linga vraiment to solo là et là on y ko annoncer na bateau yo balinga yo mingi bateau balinga Villanova chance opportunité pour la deuxième fois n'importe quoi au Fabregas asimbisi lupangu na ambassade mais bozu sous chance je vis ba document yango yoza nango impecable il faut vraiment ba document yango vraiment visa yango yo parce que awa visa yango yo États-Unis visa yango yango yo te visa yango impecable zango bien des artistes donc bazo kende donc je pense que c'est Jean Bouloulou Batumingi va traumatiser l'artiste Fabregas Maestro Wadan Zamba Génération je sais pas message ne copier ça bon message nanga appelé ça ezaka ke Villanova sala musana ngo donc tozo kende musala mutebengisa biso donc to kende te ke soki na ndenge mo boye te musala ndebengisa biso donc ba surprise ezebele soko tu peux mettre la caméra attends ninga c'est au moins guitare nanga ezana donc et où ta français et qui est aux États-Unis donc la qui ça musala donc ba to ba ko se planer ba to bina na dendologie ndena bini saka na ba mado le 2 avril pe faut ba ke boza na concert na États-Unis non le 2 avril to na Dallas ah bona Dallas ka États-Unis ba na nyonso ya Dallas na États-Unis ba na nyonso ba na Dallas ba ya les deux ba au moins Fabregas métier noir le boss lui-même Bouba ba mona na ba poulet na tout donc on a ba danser ça bien ba christianisme ba chemin ngwere donc to ye pena dans na ndenge mabe donc to pesika ka merci na ba fanatique nyonso po ye mon maître le ba ke ana ba meilleur fan au monde donc ba fanatique moi message na ba message na ba villageois tout déjà bo kene déjà les États-Unis message na villageois tout ezali liboso non le président nanga Janingando le président villageois
à part wana nazomona ba fanatique tout au balinga christianisme au bakoma benga les doyens christianisme les doyens donc bango nde encourager biso bango nde bakomela biso na privé bango nde bazala ki ya courage ballon na moni boke makelele était na vite stratégie à CG faut to encourager CG Yves Mbouyulu parce que to mona ba orchestre belé boana ba bureau mais bo ça inachevé vraiment pour l'anga je dis félicitations na CG Yves Mbouyulu parce que mutumso rose a traumatisé orchestre KI bazongi incomplet mais on continue toujours le travail. Félicitations d'abord pour CG Nabino parce qu'il est quelqu'un qui est ambitieux hein. Il est le frère de Fabrice donc ça date de plus de 8 ans donc il travaille donc à ça là vraiment ça c'est un homme sérieux c'est un homme vraiment sérieux soit comme il y a un rendez-vous dans l'ambassade Yaka oui c'est Kazana précision makamba comme il y a donc on dit que à ça maman minene à ça mais silence CG namoni aganga raté et le roté cette fois-ci pe namoni bo aux États-Unis ba publier le roté et le roté directement yemo Fabrice Maestro abi Peggy Titan yo fozala na lelo na aéroport na boy na habité point ni stratégie à Mbalo Peggy Titan stratégie na biso plus que moni to mona na ba tourisme bato ba lobelango parce que bon voyage à solo moi to lobela bato ba lobelango moi to lobela vraiment mama solo donc pour la biso villageois c'est normal normal to voyager tous ambiance parce que bon qui est déjà donc je dis félicitations hein. Yo Zora CG félicitations à ce monsieur vraiment Zora CG je dis félicitations pour son travail il est fort il est ambitieux Fabrice Maestro moi j'ai bien dit ça dans l'émission on a dit que jeune génération de 34 ans d'âge marambo ça là c'est trop dur donc Dodo Kita Boé un peu 4 la Kinshasa ça va comme l'aéroport international de Dallas na ok aéroport à Dallas na ok mon à Washington ba New York donc to ok de grand monde place wana to ok de venanga juno cela c'est petit nanga zalaka patient oko kende la dit Galvan na bi petit nanga musala na bosante papi sapo chef de ville c'est un petit nanga kanga maka wana za musala na yo musala ndemte sala yo donc lelo bino presse to senga bino merci conseil na ba soliste belé ba changera ba mouvement ayo siko au bénéficier Schengen au bénéficier États-Unis bon ba soliste na la conseil na pe ça va monter pour ba betaté et na moi lo ba betanan donc na conseil na pe ça va monter pour ba betaté ngala ba la team yo mona soliste était na la team wata abetani ngala beta ba mado et ça la première en Afrique mobimba christianisme donc ngai pona ndima faut beta le bénéficier vraiment il y a travail faut beta produit o ebimi premier en Afrique donc ba parti bazikida na beti ba mumpe lelo na beta dendologie imagine toi muta beta en 2014 yem ta beta en 2022 8 ans nazaka na top donc patience est payée donc nana conseil on peut ça ba société ba travailler ba beta na après on peut ça un conseil OK déjà ozokende pensée du jour nini dernier mot na yo okoyiko tikala bato tout balinga christianisme solo balinga Fabrice Maestro balinga Villanova mobimba bon bato balinga Villanova no balinga Maestro no pe balinga ngala musana salaka premièrement na sing ba merci ebele ba encourager ngala musala na salaka ba vie musu batinde la biso ba soutien donc ba ke Villanova za orchestre monene donc Villanova za te ke soki boye te tozaki na maluku pas papier piano tozaki na fikin to beta 10 ans na biso na même ligne donc ndenge bazali ko kanisa yango te tant ba kuti Villanova au complet donc le lot to ke showcase te to ke ne orchestre Yama il est là déjà good morning Yama c'est chaud donc au moins que lelo na bateau tout balobaki Yama tu étais rentré pourquoi maintenant tu pars aux États-Unis d'abord pensée du jour nini bato ba retenir nini parce que bozo kende déjà tous en akati aéroport Angeli na habité Yama lelo na sûr que Nzambe vraiment a sali parce que leader ami bengara Nzambe à génération il a fait voir ça le 2 avril bon c'est produire na Dallas je sais pas
Yama, tu peux dire quoi? Singapour, exemple, donc pour moi, c'est ça, rien à dire. Mais c'est vrai qui m'a apporté à la fin du monde. Donc voilà, preuve année. Donc preuve année, biso de Gendagi, donc Zara au Sali Moussala, aux Zoni. Nous tout le monde l'équipe nationale, la biso voyagera, qui va Kébéta par exemple, soit dans Mali, soit Côte d'Ivoire, aux comprendre. Et ça, mission de service. Mission de Congolais, comme ça, on dirait Cop Mobo, sur la même Fokima. Or, c'est pas ça. Donc voilà, le Francesco Totti, dans l'aéroport international en Gini, on a qu'aux États-Unis. Donc. Le lot pour comment compter parmi les maires, Dromer, il y a la République démocratique du Congo, il y a Nabiso Batitina, il y a le tant que jeune, elle n'a habité, pensez des journées européennes, ça n'a pas découpé, la carrière, le quoi, il va taper batterie. Moi tout à l'heure, j'aurai exemple Nabiso donc. Moussala, la Babi, la persévérance paye. Et là, on aux Hollandais, malé, donc pour moi, Francesco, Massa tu es batteur, donc bon, par exemple, Francesco, tu n'as pas Massa Moussou, ou Bakenda Mikili, donc voilà, rien à dire. L'autre danseuse, le nom c'est qui encore? Brenda. Brenda. Brenda qui est des merveilles aussi, parmi. Donc l'équipe de Villanova, le 2. Nabi a un message, Nabato Bazo Zelabino, déjà à Dallas. Bozoya. États-Unis d'Amérique, Francesco Totti, plusieurs chefs. À bientôt, aux Alawana. Ça sera 2 jours, je ne sais pas, c'est 48 heures. Donc, tu as déjà à Dallas, Swana, Boye, Belé, venez nombreux. Boye, au moins, il y a Villanova. Qui est Paris, tu es Zongikin, tu es aux États-Unis. Donc, tu es à Dallas, à bientôt. Merci beaucoup, Tozo Brenda, la meilleure danseuse du moment. Brenda. Azongi Lissousou, États-Unis, plus 1. Bonjour Brenda. Na place comme aéroport, à ton plaisir. Sur le téléphone, tu de la merveille Amado. Oazoya, donc Brenda. Good morning, Nicolas, good morning. Morning. Good morning. Hello. Hello. Hello, Dallas. Hello, Dallas. Brenda, yo moro loba, na loba te, yo moro loba. Kozonga nous avec RRT. RRT, volonté. Qu'est-ce qu'on plus? Kasi, il y a un habitant au Kenda Kozongi. En fait, confiance, c'est Bakisami. Tu veux dire quoi, maestro Fabriga? Ah bon, papa, naïsoka merci pour na bolingo na yo. Ba conseil à Moussala et puis comme ma en fait namtoza et bebasa ebele ba leader mais so ya zui grâce ya rokende ba place au batusuno ba kete et en fait aza mo ponami alors ko sala ngoye morote aza na bateau pe ba dépendaka na ye omoni alors ko zala te mutema mabeke asa akoke ne payer mo kwa sali to kanga ete comprendre. Mais vu que Zana Bolingo, en plus na basoda nene babunde la cahier donc bablo rwana ndezang sa mutu choix mi vona kene na groupe sango anozonga. Mais na moni oza vraiment très fidèle pe to moni ko zonga na bino Fabrice Maestro toujours azo tenir bino azo bino toujours en considération et ça lo ndengeni. Bon ils ont ça lo ba émotion te. Non en fait non mona ngopé grâce pour to rapper belé tant oza choisi et ça en fait na Nzambe na leader. Comprendre? Na Moussala, et puis confiance et tout. Donc voilà. Ok. Brenda, na habité ko ikoloba nini parce que to mona moi nungu moyo tsoleka na moi mikolo. Je sais pas par rapport à l'enquête mikolo boa traumatisé na habité zaka pona baseball aux États-Unis au moni maramutu ezobima contre bino to moni filo ndengani abengaki, je sais pas tant yo mona nginde kona bino abengaki. Et le lobe enregistré patron Abino, le lobe voit c'est Tamboli, surtout dans internet et ça lui on dit. En fait c'est choquant, tu vois, et ça là moi pas si mieux en fait mutu na mutu azala kana réflexion na ye azana façon au sala likambu mutu msupo ko za pesa payer te batindi mutu en fait pour na cause la réponse exacte c'était de ma part maturité qui par rapport aux alama na ndenga ba danser c'était pas ni éducation en fait à la base ça place na uta. Tu vois, naza ne grandit témoin de Jéhovah. Tous à moi, moi, bilo na biso mo boezanga peut-être ba fille ba religion mususu. Donc voilà. Na bito ko lo banini repé sa pensée du jour ni toi peu moi ma maman aux kende sous États-Unis je sais pas penser du jour ba retenir nini moi c'est le rôle la Brenda à lo baraté parce que ba musu ba regretter ka Brenda zongi to ba ga Brenda na ya madome o kende pourquoi ça moi si nini azana nini na moté. En fait, moi, si, premièrement, il faut que ma nene a maîtrise, quel que soit problème et tout, circonstances.
donc biso basi tant nzamba asalaki ke tous à la basi po ayeba ki ke biso nde to sungaka foyer biso nde to memaka bana biso nde to salaka tout donc biso nde to géraka parce que vie à mobali na libala esimba mina mwasi vous comprendre malgré nzamba zo protéger en fait ba rapeni muto abimisio na nzela neto muto ayebi yo to muto apesi yo vie aza muto ko selsa ye te que ça ni ba jo so to za un grand dévaillé donc en général biso basi biso tout ba maman to za la bien muté mana munene wana to za la nango car ba o bazaka mutema mukuse ba baksa ko mata munene voilà. Merci beaucoup Brenda na été so za na ba dédicace même bande ko no batikala na pare ko boaka bango to okela bango ta mawa yo ke na plus 1 non ça la cas bien de bonnes choses na bango c'est la famille malgré problème mais je sais qu'au fond d'eux ba ebi que eza famille ou azan erreur ebi que akobongisana kaka peut-être à la longue. Ouais. Merci beaucoup na ebi que après États-Unis to rezo émission Mobimba. Bon voyage à toi Brenda. Nous sommes là ici. Déjà les artistes bino bomoni ni mambo zo salema na bisaki bino que Fabregas Maestro cette fois-ci a changé stratégie. Changer stratégie aboyaki même batubala ki saba visa la ki samika pas peki titan le parallèle na film je dis un grand merci na batutu bolanda ngai merci na Jolili atel en cher annonce cadette kasala batutu bandeko na ngai États-Unis na Dallas boyamba vraiment orchestre au Villanova parce que c'est le Congo qui gagne ba ko représenter Congo. Nabi ke Henri Modogolongo, Patrick Amouli Sap, Boza Ebele, Venanga Miguel, Boza Ebele, Antonin Fari, na Dallas. Donc on est en boca Antonin Fari. Déjà Antonin Fari a déjà on a un aéroport. Déjà Azo c'est la Villanova. Donc je pense qu'on est ici. Bon comprendre ambiance c'est ça. Il y a Léopard, ndeni bayeko zwa bango, mais biso toye na cadre ya culture pour na kotika l'orchestre Villanova de Fabregas Maestro. Je pense que tozo zela bandeko misuba comme calamité ba sa checking ainsi que Fabregas Maestro a aussi la petite interview et pas à Peggy Titan le parallèle France 24 envoyé spécial. On est toujours là. Oui. Merveille Amado yo avec Peggy Titan le parallélo Babi Nzambe la génération c'est Fabregas Maestro to agi na aéroport to se retrouver na biso bate belete donc parce que actualité ça dominé na Villanova na ministre Oyo donc je suis avec Merveille Amado qui part déjà azo ki ko sala moi checking na donc Merveille Batba Landayo juste un mot pour na ba maman. Bonsoir ba maman tout bisous. OK les États-Unis. Ouais, bon c'était un bon voyage. Bon voyage. Bon voyage à toi. Merveille Amado. Déjà Yowana Merveille Amado Yowana. Donc Yowana Zokene, nous sommes ici. Toza à l'aéroport de Njili donc Babi Fabregas Maestro, merci beaucoup pour l'opportunité. Au PC Peggy Titan le parallélo en exclusivité. Villanova Ezokende, États-Unis donc Lelo. Merci à Dominique Moulumba Kankou. Ouazalarawana Peggy Titan le parallélo. Merci à Ken Piana Magizembe parce que tu as un soldat comme Peggy Titan, comme Valdi Tamboué, comme Whisky Chia, comme MP4. Donc, nous sommes ici en direct, on s'est retrouvé par joueur à Léopard, au Lelo Bazoya. Mais, actualité à Lelo Nengentoya qui tomoni au grand complet, orchestre Fabregas Maestro Ezo Kende, Dallas, au Baro se produire le 2 avril. Na Dallas. Merci na batutu bolandi biso partout dans le monde. Merci na Jolili Atal en chérie annonce. Merci na Karine Zololo, Kadete Kasala, Antonin Fari, Babi, Dido Bosembe. Na Pesiopé un grand merci déjà. Bagage à merveille Amado Yangoana donc bagage na yango pour bomona avec sa voiture. Donc Mutuka merveille Amado Yango. Merci à toi Dominique Moulumba Kankou. Merci na batunion so vraiment exclusivité au Bozui. En direct de l'aéroport de Njili, donc en direct de l'aéroport de Njili, nous sommes ici par rapport à Masolo, l'orchestre Villanova. Déjà, Pesaki déjà, Pronosaki, Nonsaki déjà, qui est basé en concert pour le 2 avril. Namboka, États-Unis, si précisément dans la ville de Dallas. Bana Chicago, Antonin Fari, Dido Bosembe,
napesi yo mbote mon ami. Donc kala mingi tse moi na Chicago na bige ozalana na concert. Merci na Coco Arafat, merci na tout bolinga rapeki titan boza vraiment ébélé. Je pense que c'était là l'exclusivité. To bando lingara tozo merveille ya Madonna habité MPK Dominique Mulumba. Na bige Azan communion na bige azwa qui déjà nene apesi batutumbo te quoi. Donc nous sommes toujours ici. Ah on est tokatsima solo, tokatsima solo. Begui Titan envoyé spécial ya Fimbu na Fimbu. Je vous dis merci. Ba remarque, ba suggestion na bino nazo sengara boluka bo conseiller biso parce que tout ça la bino musala aya bien. Merci na ba site nyonso. Ah ba site tout au bolinga rapé Fimbu na Fimbu au botala rabiso. Donc je pense que ah ni marambo bandi tozana bino peut-être ozana bino 2022 au marambo ezali quoi. On se retrouve à la prochaine, restez branchés sur notre chaîne YouTube Fimbu na Fimbu News. Un grand merci. Papson Mapungi, au Monique Biana. Ailleurs, il y a Fali à on va te la qui a un mot donc malambo est que bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.